bandeko batali mbote mingi na bino. On a clôture ya sanza ya mibeko ya ba mama. To yambi bongo ba panzi sango ya Canal King Télévision. Pour mutu na mutu apesa point de vue na ye. Pour na likambo yango par rapport ya thème ya mbula oyo pe ba expérience oyo bazana yango. Toko bandana ko pesa merci na promoteur ya Canal King Télévision. Pour ndenge apesa ka ba mama ya Canal King Télévision considération. Toko occupé ko bossa na atam kete DG ya Canal King Télévision Télé Vérité oyo azali bongo José Adolphe Voto asalaka nyonso pona kotia mama na ba place na yango. Alors na kati ya émission ngo ya lelo tozo clôturer moi ya ba mama tokoloba mingi makambo etali bongo environnement, tokoloba makambo etali bongo autonomisation, tokoloba makambo etali participation ya ba mama na kati ya politique, tokoloba makambo etali conflit armé na kati ya molongo mobimba pe mingi na est na biso ya RDC. Tokoloba pe makambo esali misala oyo bapanzi sango ya Canal King Télévision basalaka na kati ya Canal King Télévision Télé Vérité. Yambo ke to kota na bozindo ya émission yango ekozala malamu ba mama en Canal King Télévision mutu na mutu a se présenter po ete to koba na kati ya liso na biso ya lelo. Toko banda na mama Sylvie. OK, merci maman Deo na dengo yangi biso lelo na émission na yo. Lolaka ya mwasi. Ngai kombo na ngezali Sylvinda ya Ibunga Sabwe. Ozali nani na kati ya Canal King? Nazali na kati ya rédaction française ya Canal King. Ngonde musana sala. Merci to leki bongo na mama Lydie o azana katikati ya na liboso. Mama Lydie kozala malamu o se présenter pour bato bazolanda biso baye basoko zala nani awa. En tout cas, merci beaucoup. Ndenge Mama Deo oyambi biso na émission Lolaka ya mwasi ya lelo. En tout cas, kombo na ngai ezali Lydie Lufula Mukoko. Nazali directrice commerciale na kati ya Canal King Télévision. Merci Mama Fallon. Merci beaucoup Mama Deo Kongo ndenge oyambi ngai lelo na émission na yo ya Lolaka ya mwasi. Kombo na ngai ezali Fallon Binanu. Babenga mingi Miss Fa. Nazali présentatrice ya émission Salut Weekend o elekaka samedi à Canal King TV. Merci Merveille. Voilà, merci beaucoup Maman Deo et merci Ningo Yaminga na plateau na yo na Lolaka ya mwasi lelo nazan honneur ya ko représenter ba fille ou le femme ya âge à génération nanga lelo na plateau na yo. Je suis présentatrice de émission Club d'enfants. Voilà ce que je voudrais dire. Merci Maman Deo na ndengo yambi biso na émission na yo Lolaka ya mwasi. Kombo nanga ezali Christiane Zangambe Dekate. Nazali journaliste na kati ya Canal King Télévision. Merci Maman Naomi. Merci mingi Mama Deo ndengo yambi biso na émission na yo Lolaka ya mwasi. Kombo na ngai ezali Naomi Mbenza pe nazali journaliste na kati ya rédaction française. Merci Bernice. OK, merci beaucoup Mama Deo. Esengo ezali mingi yako kumikuta malelo isusu na Lolaka ya mwasi. Ngai kombo na ngai ezali Berenice Balenga. Nazali pe journaliste na kati ya Canal King Télévision. Merci na kanisi bandeko batali bomoni ba mama ba panzi sango na kati ya Canal King Télévision. Sikoyo tozoleka bongo kokoba na thème o na utaki koyebisa bino thème ya mbula oyo pe na ba sujet o toponi moko motu nyonso azana liloba koloba bokolanda bango akopesa biso nini amemeli biso na kati ya Lolaka ya mwasi lelo oyo. Miss Fa. Mama Deo. Lolaka la mwasi epesi yo liloba. Merci beaucoup Mama Deo. Lolaka ya mwasi ezami mingi kaka mwasi ndenge ya momoko ezoloba. Tozana thème na biso o ezali international l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Et puis tozali sous na thème na biso national l'autonomisation de femmes filles dans le contexte de lutter contre le changement climatique et la réduction de risque de beaucoup de choses. Quand nous parlons de l'autonomisation, l'autonomisation d'abord veut dire c'est dépendre de toi-même. C'est dépendre d'abord de toi-même.
de se voir capable de faire quelque chose. Donc zomimona ke okoki ya kosala pe eloko mosusu. Tant mwana mwasi mibengi autonome, ezateke autonome ya kovanda ndako to ya kozonga sima. Et puis mbongo ngo tango zoluka osala, il faut yeba mbongo nini ya modèle nini oyo ozosalela. Ezate oyo tozomona lelo epa ya bandeko na biso ya basi, surtout le jeune fille tel comme ngai makambo azosala ezo sepelisa même ba maman baboti biso bazo sepela lisusu te na tango ya ba maman na biso tango babengaka bango ba maman na biso ba autonome mutu na mutu avandaki kolia mbongo na ye na ndenge ya propre, soit achemisa na ye na porte azoteka, soit alamukaka 4 heures kokende kozwa mapa na ye aye kotia na mesa azoteka, et na fin du mois carte ezali bakofuta ye kaka mbongo. Ba mama ebele bakota na bango zando soko landeli mbongo oyo basalelaka eza mbongo ya malonga te, mais ami lobela ke na kolia mbongo ya sale jeté na kolia mbongo ya basalite te, il faut na lia mbongo oyo ya motoki nanga pona zala na botosi epa ya mobali. Na botango na biso oyo ya bolenge ya lelo respect pa ya basi esili. Autonomisation ekomi ndeke nakutana na mbwa po nazwa mbongo tango na kosalela mbwa ya mutu oyo akopesa nga mbongo na kokende Turquie na kokende Dubai. Est-ce que baye bagati na autonomisation wana? Ebele ya basi na zone dimateke bazoyeba parce que soki mutu ayebi na définition na yango bakosala makambo bazosala te. Yango na yebi te na moi oyo banda le premier ti lelo le 31 tozosukisa soki mwasi azu conscience ya kibo mwasi na yenana. Mama Falon, Mama de moi tozosukisa. Ouais. Elingi koloba te ke bitumba o basi bazo bunda pona ko réclamer ba droit na bango esuki na mois de mars. Te soukité et soukité tozo continuer. Mois de mars eza lokwa moi kwa o eza phare pona basi. Eza moi o ba bimisela biso ba thème makami bale misa to mutu na mutu décortica kango na ndenge naye. Yango moni to lobaka mingi ke tant moi ezo sila. Est-ce que moi si à prendre conscience pour lobi tozo kota mois d'avril. Est-ce que kozonga kaka ndengo zalaki ou soit mois de mars zalaki kaka na la tali puta ndenge na lati boye ba mona ngake na za mwasi. Sans koyeba ke mois de mars ezaka liputa te. Ezaka raté modèle to ndenge nini te mois de mars eza mutu eza ko prendre conscience ya nyo surtout o ezali ya kibo mwasi na yo. Merci Miss Fat oleki bongo na mama directrice na biso commercial mama Lydie Lufulwabo oyo ako pesa mwa liloba moko oyo abongisaki pona mwana biso. En tout cas maman Deo ngana koloba que moi oyo na moni yango ezalaki vraiment na réussite. So na koloba réussite totale te mais ezalaki quand même na réussite par rapport ya thème ezalaki national même par rapport ya thème ezalaki thème international. En tout cas na koloba que ce qui tozui ponga nazo na résumé yango na deux thèmes, na deux volets. D'abord égalité de sexe dans le travail et puis l'autonomisation de la femme. Ce qui n'a lobby égalité, bisomoko awa na kati ya Canal Kin nazomona que tozana DG na biso wazo promouvoir quand même basi bazana ba poste clé et responsabilité. Ce qui paye na kena ba entreprise mususu bon, Isalolaka, moi si on peut parler aussi d'autres entreprises publiques. Oui. Na ko mona na Foner, tozana mama azaya moi si azo diriger mibali. Ce qui peut toquer na DGDA, tozape na mama ou azo diriger mibali. En tout cas par rapport à l'égalité des sexes na niveau ya monsala, moi évolution est moquée parce que même président de la République yemoko alobaki que en tout cas il faut tout respecter na nous 30% wana tout le monde qui quand même basi pe ebele na gouvernement. On a ngai moi oyo ngana omona ke epesi moi point positif nango côté autonomisation pe parce que lelo ba maman mingi ba comprendre que mois de mars ezali kakate ezala résumé esuka na port ya Maputa. Port de Pagne. Il y a fête à Komela, tout ça. Elles ont quand même réfléchi dans le modèle Nabango. D'autres, qui peuvent inviter à la conférence, elles ont assisté, elles se sont représentées, assisté à la conférence. À partir de la conférence, mais qui un peu pour expliquer Bango, thème et l'obinini. Et surtout que l'obéli sur changement climatique. Si que biso maman.
pour ngape na insisté quand même na moi ba conférence mususu biso ba maman côté changement climatique tozu ba déchets comment to giraka ba déchets na biso ba déchets ménagers to salelaka quand même les femmes ont compris balati bata ba o balata ki maputa te bazalaki quand même na ba conférence ba yoki ba expliquer bango que moi si autonomisation la kisi qu'il faut ko yeba ko sala quelque chose pour que au dépendre kaka na mutu te ndenge te lobaka sombela ngai kabela ngai pesa ngai tout ça ça dérange même dans le foyer mobali pa ko baye ata ko baye senga mbonga pilipili o sengi mbonga tomate ya mungwa nyonso zo senga. Donc il préfère même rester en dehors de la maison, il s'est dit qu'il est calme quand il est chez lui. Donc, demande l'équipe un peu trop. Or, si la femme se prend en charge, elle a quand même activité commerciale, elle peut dépendre totalement de même si tu n'es pas marié, tu es célibataire, tu ne peux pas continuer toujours commencer à déranger tes frères, tes soeurs qui travaillent. Non, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Non. Parce que conduire. Voilà. A comme même que déranger na foyer un déconaé. On m'a pas donné ceci. J'ai demandé cela, on m'a pas donné. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais pour ta vie? Alors l'autonomisation est qu'on réveiller ba maman et belé pour na koye ba que na koye ko sala ta moi bilanga. Ba o bazana domaine wana na koki ko lukata moi conseil pas muninga boyongu bana o sala kango bien na sepelanga na lia kango. L'aksanga ipena yeba au moins ndeni na kosala mangu bananga na teka to moni pe ba yaourt elimi ebele awa moi ba PME wana ba maman bazolukata moi kosala moi activité commerciale yango de zo benga autonomisation parce que tant aux ana moi revenu na ya muke et pour permettre au subvenir na ba besoin na yo. Merci maman Lydie to l'équipe bongo na maman Sylvie Ndaya o azali secrétaire na biso na rédaction. Oui, merci maman na koloba boye na o etali mois ya mars oyo pe année 2022 on a loba évolution de makasi basi ba comprendre moi ngo et le binini basi ba comprendre je dirais ça et pe sincèrement na koleka ko pe merci na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi parce que lelo oyo apesi le temps mon amoisi l'autre moni basi penza bazui ba poste 27% basi bazana kata gouvernement et ça maratina ba neo eleka et na lobi pe omoni bambala kalezaki basi ba okina ba komela masanga ani pe salama kinango mais de l'eau et salama ki plus ba télé zaki belé ba télé zaki ba conférence o ça qui est la moisi pour moi si aeba place les années. Donc, au moins, tout le problème, il y a changement climatique. Moi, si Azan a responsabilité, ma casse. Parce que moi, si il y a moi, si je me rappelle, ils ont dit sanité la carte alors, moi, ça a vraiment. Il y a un développement. Moi, ça a un centre. Il y a développement, il y a changement climatique pour protéger au Italie, mon cannabis, alors, ngai na koloba plus pour na o petali égalité parité ngo ya basi na kolanda o ndeko na ngadi da koloba to ta ka tumuka iska na zali na kanali ki iska na zo e vrai na moni ke basi bazana ba poste ya responsabilité délé et na mona na o ya les ressources humaines ta moi si maman deo na moni na commercial ko ezali moi si alors déjà na kotala yango ezo pesa biso PSM donc mona ke moi si na tango kala azalaki kuku mais lelo oyo atana kati ya milieu yango ya mosala ata discrimination ezali moke mais na mikolo koya po tozana donc to lobake na kati ya ba célébration en mois de mars o ndenge tozo kende to lobake mois avancé moko bo ezali ou bien tozonga se avancé ezali bona tangi avancé ezali parce que to moni basi lelo bazui ba responsabilité o ezaka te na tango kala. Et il y a une attaque discrimination où ils ont dit non, ils ont dit mais dans Mikolo Koya, tellement que moi ça j'ai conscience, moi ça dit que non, il faut nakoma, là c'est prendre en charge. Que non comment attendez que ba mai qui bazo boudé pour l'émission na biso boye, ata boudé le lolo bien boudé le susté. Ata boudé le ba boudé susté. Et il dit que non, moi si atteint pas zo loba. Pour toujours mon connaissement à lobby, azo souhaité. Sur atiki poste wana, moi si akamba.
moi ça comme mokonza mboka comme présidente de la République ya RDC donc ça là ce qui biso basi to telemi to sangani biso to Congo to comme pourquoi pas to lever président de la République ya RDC bo ba oui bo commenter pour ba bibino basi botonga mboka te balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation ya solo merci maman Sylvie Bernice. Merci Nandenge Bopesi ngai pe maloba na lolaka ya mwasi. Alors thème il y a mois de la femme à l'international et Zaki égalité de sexe pour un avenir durable. Oui. Égalité à sexe oyo bazali koloba ezali parmi les droits fondamentaux ya nabiso et bani nabiso bato. C'est-à-dire tant bazo banabiso bato basali mwasité à part basali mobalité à part. Donc ezali biso mwasi mobali nakati a égalité wana pona lobby ezala malamu. Alors esengeli na biso kobeta c'était sur l'égalité parce que c'est une chose qui cause beaucoup de problèmes lelo nakati ya société nakati ya ba foyer nakati ya ba ménage parce que certaines femmes baza nakati ya ko confondre makambo mususu. Certaines femmes bazo kanisa ete soki balobi égalité esengeli ko micha na même stade ya comparaison na mobali nakati ya ndako et ali bongote. L'égalité nandenge tozobela awa ezali non pas pour rivaliser avec l'homme mais ezali plus dans le but de faire de la femme un être autonome. Ya bongo nakati ya autonomie tomoni thème na biso awa national abalobi l'autonomisation de la jeune fille dans la lutte contre changement climatique na maïnion so baloba ki awa ape na moni ba souligner lisusu autonomisation de la femme. En tout cas, bana basi sengeli bazwa conscience. Na kati autonomisation de la femme, awa na ko souligner phénomène sopeka. En tout cas, lelo sopeka wana ilaksaka nini? Sombelanga pesanga kabelanga. Ah bon? Lelo oyo, en tout cas, vi wana ya ko senga eza révolu. Vi wana ya ko senga eza dépassé, eza vraiment très révolu. Aujourd'hui, la femme peut. Moi c'est à koki côté kanguba, moi c'est à côté kanyoso ozote kabiso pe ba journaliste tozali, moi si a tolobaki na ebandeli. Mais besoin de ba mingi ka makamba koteka. Moi c'est à s'occuper ko sala. Exactement parce que na okaki ba maman na ebandeli babi qu'il y a de femmes qui occupent de postes de grands postes na kata ba administration. Yango ngana miki kokita mwanda mpo na koloba que en dehors ya ba administration parce que mususu banga na tanga te na administration na ko sala ndenge ni. Voilà, bilanga ezali koteka ezali makambo ezali ebele na tina ete mwasi atika vie ya sopeka parce que on veut pour que le pays soit épanoui, pour que le pays ait vivre na kata développement moko durable, mwasi pa ba ko ajouter une pierre de plus. Lelo na tongo vidéo moko ekomela kinga balobi na kata vidéo balobi ezali na basi moko bazali komi pesa boye ya pamba na balibane moko na tina ya kozwa bilamba ba friperie eloko mo ya bongo vidéo donc on lia que nous ressemble ba Céline Roteka donc invité ceux qui pour ba pesa ki ba bonus to ba pesa vous voyez de telles choses et de telles pratiques bana basi bazo se laisser na yango mingi oyo wana azali komi pesa po na bilamba ya tombola biso ba étudiante on envoie na ba un milieu universitaire de points sexuellement transmissibles bana basi balingi paraître facilité balingi sous efforté tozalaka milieu ya kelasi bazawana bazosala makambo na bango mususu mais balingi bazwa quand même soki interrogation soki nini. Alors autonomisation de la femme ezali na ba dimension ebele ezali na ba point ebele dans tout la femme doit chercher son autonomisation na kati ya mosala aluka oyo ezali ba effort nae na kati ya vie sociale na kati ya vie en couple na nyonso mwasi na komi pe sa position mo ezali noble parce que la femme c'est celle qui donne la vie na moto azo pe sa bomo image na eni asengeli na ko pe sa en société
image na ni esengeli kopesa parce que azali être mon corps sacré, parce que nous le savons que le salut est même venu au monde au travers d'une femme. Au travers d'une femme. La Bible est bien préciser moi ba valeur moi si ayaki na messie na mokili. Engi koloba été moi si oyo pour apesa makambo ya bien en société esengi na kati na yepe ba valeur ya bien ezala pour na égalité des sexes, ezala compétition entre mobali, mais ezala quelque chose de loyal en société et puis pour la autonomisation ezala effective. Merci Naomi. Naomi nino memelu biso lelo comme contribution ba maman bazolanda. Bon, contribution langai pour la mukolo à lelo na thème na biso international et lobi bongo l'égalité de sexe aujourd'hui pour un avenir durable. Donc toujours le bela mingi égalité de sexe du côté intellectuel. Basi bakanisi que non égalité en économique ou rivalité na mobali, or ce n'est pas le cas. Donc égalité toujours le bela mingi eza sur le plan intellectuel kotanga koyeba kosala musala pe koyeba ko marquer kotika ba empreinte na ya malonga na kati ya entreprise sika ozali ko œuvre de yango toujours le bela pe na thème national na biso ezali bongo autonomisation de la femme et surtout de la jeune fille. Ba jeune fille ebele lelo ba komi kosala donc ba komi kosala n'importe quoi à cause ya ko gagner un petit rien pour na ko envier ba ninga ba komi kosala n'importe quoi toujours moi na réseaux sociaux misusu kutu ba komi ko allaiter même voire même animal pour que na fin du mois ba pesa moi quelque chose. Or ils a ba pratiquement ko ya ko déconseiller ils a madame mingité moi si fois à la autonome pe azala indépendante ko lukaka te ko senga ba pesa yo ba kabela yo non tozo boya likambo wana moi si faut à la autonome faut à la indépendante na millionnaire surtout aux aleli et ça loté kaka au sala casa la autonome. Merci Naomi. Christiane. Bon, pour Nangaï, de ma part, dans l'autonomisation de la femme. Moi, si il s'engage à la dépendante ya mobile naie. Par là, je veux dire que moi, si à koki ko sala o ya tangi classe à silisi à kokonza mobilité. Quand on entend dans l'autonomisation, c'est pas dit que non ozala kaka mobile façon bela o nyonso na kati ya ndako mobile ne azo charge ya makamu nyonso na kati ya ndako te. Beaucoup de la mobile les sala moi so sala la fin du mois bino boye na mboro na bino olbite nga na futa mai nga na futa courant mobile ya zuta musu classe ya bana to ko futa ndako. C'est par là nde nazo le bela autonomisation ya mwasi. Malgré que dans le milieu professionnel nous trouvons aussi des difficultés. Par exemple nous femmes journalistes kutana apena ba difficulté okenanzela bosa la reportage okutana ba mtusu tenga na linga TVT. Les femmes journalistes, ce sont des femmes qui se livrent aux hommes facilement. Or que ce n'est pas ça le cas. Nous sommes toujours lukanini, toujours un petit rien et permettre de son moi ma futa, moi savant. Et ça va être que ya kabelanga maman pesanga ibwe. Non, c'est pas ça. L'autonomisation exacte que non, il faut ceux qui osent être indépendants financièrement, au coma l'icolo ya mobile. Non. Surtout sur le plan de l'égalité des sexes. Par là, tu as un milieu na entreprise. Tu as une femme DG, tu as une femme PDG. Et ça, c'est que ceux qui ont DG, tu as PDG d'une société quelque part, il faut au moins la mobile, tu se sentir supérieur dans mobile. Et ça, c'est un beauté. Merci, Toleki bon repas merveille maman Bana. Vraiment, merci beaucoup maman Deo. En tout cas, na bandi ete bandeko ba ike obazola na biso na ngonga oyo ba yoki vraiment na bokebi nyonso ndenge mwasi elenge a lobby sur sujet na biso ya lelo. En tout cas, ngai tant que une femme éducatrice pour les enfants, na linga mingi ko soulever d'abord le valeur d'une jeune fille. Tozomona lelo biso ba jeune fille lenge tolingi mingi envie ya ko senga tolingi mingi kozala ensoiffé et loko toza capable te ya kozwa peut-être na mabota na biso lelo yo tozomona on s'est dit que voilà il y a des enfants de la rue to ebite nino ekomela bango mais soki parents moko moi si moko azui peut-être initiative ya comprendre bana ya basi quand même
na formation pour apprendre à bango c'est quoi leur vraie valeur, c'est quoi la loyauté, c'est quoi leur dignité, c'est quoi leur sens de responsabilité. Na bandi ete biso ba jeune fille parce que avenir ya lobeza na maboko na biso. Moi si ko éduquer, moi si eza ko éduquer pardon, kozala moi si eza ko éduquer nation. Ce qui to mitiki mingi na moi ba jeu oyo tozo luka peut-être qu'on envier chez les autres, qu'on risque que ça n'importe quoi. Voilà pourquoi moi je demanderai aux parents. Premièrement, l'éducation, tous on a un millier ébélé. Je peux citer église, famille, école, entourage nabiso, milliers. Mais yo maman, oti kakabana na obasaka na wapi. Yo maman, oti kakabana na obasana na relation na nani. Tobo ite bazabana, mais il faut toujours veiller sur les enfants. Oui, bien sûr, sur l'autonomisation. Une femme doit être autonome. Mais vos sens de responsabilité n'a pas de foyer, n'a pas de qui n'ont pas banane. Chez le bon, l'éducation de vos enfants. Alors, femmes, moi si, Elengue, préparez à venir dans Olelo. Parce que lobby, Tozala rappelle quoi, maman Deyo, Tozobenga bango affectueusement, maman Deyo, maman Lydie. Voilà. Toluka koyeba ndenge nini komema na bokebi nyonso lolenge na biso ya kotambola. Voilà. Merci ba maman Canal King télévision télé vérité. Maman Lydie, bolobi autonomisation, bolobi boye oui na bete bino maboko. Avec bobo bete na maboko na bino maboko. Merci. Mais namoni moto aborder likambo o etali bitumba o ezana est kuna te bitumba ezana est kuna pe o ya molongo mobimba ezotungisa mboka na biso mingi point de vue na bino ba mama ya Congo ba mama Canal King pona likambo ezoleka na est kuna bolobini bozo lela to bozo beta maboko mama de eza pasi mingi na motema to ko beta maboko ata soki mokete parce que na est wana ba mama bazali bana bazali tokoyi kolongola pe ba papa te ba papa bazali bazo souffrir. Oui. Mais to ebi que tango bitumba ezalaka plus ba maman nde bazaka ba victime. Parce que ennemi tanga yaka en tout cas motali boso ya pointaka po ambio qui ça ennemi quand adverse na passe ezaka plus les femmes. Ba maman ba roleka na ba viol, ba maman ba roleka la marambu situation ebele oyo et ça la vraiment passe. Yango tozo senga na bakonzi ndenge ba mokonzi mboka lobaki ke stade de siège za la kuna ba veye makasi pona ko repousser banguna o bazokolinga toujours ko déstabiliser mboka na biso banguna o bazoluka toujours ko tia trouble na est pona ko luka ko faire souffrir parce que ceux qui lelo tokoy ko za na 5 doigts mais ceux qui mama de ataka moi eloko moko ebimaka biso awa moi poso moko etelemi ça fait très mal. Ça fait très mal et ça dérange tout le corps. Donc, tokoloba que RDC mobimba ezolela. Tozana posa kimia ezala na est. Tozana posa ba mama ba kene bilanga na bango na kimia. Ba mama o ba kene rapena ba entreprise ba sala na kimia parce que soki bitumbeza ko continuer kaka en tout cas mboka eko se développer te. Est kozala toujours na situation moko difficile. Yango tozo senga tozo lela ba o ba tie bango sika wana pona ko contrecarrer benemi wana basala musala na bango malamu parce que so musala ezo sala malamu tondimi te ke lelo babimi lobi bakozonga susu po baya kuka ko déranger est ya mboka na biso vraiment mitema na biso za na passe. Merci nana na liloba pona makambo etali est na biso ngai ezo sala vraiment passé comme on a été ndenge surtout bilenge basi baza victime na ba viol lelo yo gratuité et enseignement. Est-ce que bango kuna batangi? Est-ce que bango kuna bazu ata eloko akolia? Na ebité gouvernement na biso et agir surtout aux femmes. Bien sûr awa tozo ganga l'autonomisation d'une femme. Est-ce que bango kuna basala ka ta eloko? Bakoki pe bien sûr ko salango mais après bango nya soki baye ba pandi. Vie na bango ils toujours na passe déplorable et ba blessure au basi bazo subir ya ba viol. Est-ce qu'un jour ekozala ka vraiment opéré et puis et si la libella poto lembi kolela ya bana maman soka moni mwana ne
koganga kuna kolela na ebité ceux qui muteme kozala ndenge nini. Alors l'état congolais est élément pona kozluka vraiment kimia na mpandi ya este na biso mboka. Merci maman Falon. Maman Deo pona likambo tali bande ko la biso ya este parce que toza famille biso nyonso tout. Mutu moko ta obeta maboko, mutu moko ta ko sepela. Ezo sala kasi. Ezo sala vraiment pasi naza na ba vidéo moko na telaki moi na 5 ans. Ba violer. Pourquoi papa kimi epai, maman kimi epai, mutu ko sécuriser mwana azati. Yebisanga mwana ya bongo. Soki nzamba zumolimo na été que nzamba permettre akokola na nini na mutu na ye. Raison pour laquelle ba shege baza ebele tozomona bana basi na libanda ebele baza libanda ezaka kindokité ndenge congolais alobaka ke babengana kwa zandoki ezaka kindokité situation mususu ngala na este kokima ba mususu ba se retrouver par awat na biso et ba kozala wapi. En tout cas, l'État congolais a tel la biso le Cambo, surtout ma maman Nabiso, maman première dame Nabiso, Denise Nyakero Tshisekedi. Balandela loko wana, yenda za pembeni ya papa, alobela papa, kimia ekota, bande ko Nabiso pe ba congolais, bazala na kimia, to sekaka ndenge pe tozo seka biso nyonso. Bozo mona te que surpopulation est comme na kati ya Kinshasa. Kasi makambo leki na babipai na bipai te bamboka bipai kimi ezozala vraiment te yango batu nyonso bakomi kosopa na kaka bamususu bazoya tomona ba balala na babalabala na butu omona vraiment bacheli puta likolo lokola bashi bakangi bache balala kawana na moi boye ndenge tozali balongole bache mupanzi pona nini l'État congolais ko sala eloko te lokola bandeko. Yo nanda kuna ozola la baboise bazola la nzala. Est-ce que kolobela le côté il faut que tala rapé baninga. Bible écoute yango moko logique il faut considérer aussi les intérêts des autres. Que yo considérer kara ya yo moko. To meka un peu ko revoir eloko wana po bandeko na biso bazana na kimia. Mutu mususu amesana na eka na este. Musala sala kezaka na este moya bima awe ezati. Bako sala ndenge ni. Baso survivre ndenge ni. To yo kila baninga mawa. Merci, maman Sylvie Zaliloba, Naza Liloba. Naza mo Liloba. Alors plus na bagarre boye, bon baza plus vulnérable, za bana na ba maman, on baza plus vulnérable. Et mabote belé na tango yo na tango bagarre boye, beze kana est kuna mabote kabwani, mabote mususu ekufi mobi, mabote ekufi et wana ne salaka conséquence ya désorientation ya bana. Bana bakomaka abandonné la propre sort na bango éducation ils pété bazé baté bana kotanga ndenge nini et tango guerre na likoya ezali kotia kokoso na mboka pesa likotika mai na miso pe motema pasi. Tout ce que nous on peut demander c'est plus au gouvernement aussi encore ba konzela mboka poneti ngai nandeko mususu to na kotia okuma kuna te poto pekisa guerre wana ezali nde gouvernement ba konza mboka nde bango ba koyeba na kosala oyo esengeli mpona bango po ete bandeko baza na este bazwa kimia pe bana na bamama bayebana kozala na kimia po esali mbula ebele ke bitumisaka na presque 30 ans. Alors jour pour jour bazolala eza kaka masasi kolela. Alors il faut que l'État sala makasi afin que kimia ekota na partie ya este. Merci Madeo. Natina Yakobakisa na onyon ceci elobami. En tout cas, guerre ezali malamute pour na mboka na yango moko parce que mboka o eza na bitumba chaque jour, eza na ba conflit chaque jour et ko émerger te. Et ko émerger soko mokete parce que guerre wana epai boy ezali komema progression en mboka na niveau ya se. Pas si ezali makasi parce que nakati ya ba guerre obitumba ezo bunda masaila ba victime ya yambo ba étude ezali mené à 90% ba victime ezali basi pe bana. Ezali basi pe bana. Dernièrement, on a qui témoignage moko ya moto moko abika ki pegeur ali koloba ete mukoloba sayan wana bayeli na ndako balingi baboma nanu mwasi na ye po basale nanu mutema pasi bayaki na ba machette na maboko babi tozokata ye mikie tata wana somo esali alobi bokata ye na misu na ngati bobeta tata minduki il a fallu tata na afuta basayan wana mbongo po babeta tata mwasi ne munduki baboma ye na mort moko ya moins pénible que kokata kata ye. Alors guerre ezali pasi makasi ko mona tata wana azolela liboso ya caméra
ezali kosala motema pasi bakonzi ya mboka en tout cas lolaka ya mwasi eleli lisusu na mokolo lelo bayoka pe mitema ezonga nsima bao bazali kokufa na est ezali bandeko na biso bao bazali kokufa ezali bandeko na biso en tout cas soki bakosala mwa eloko soki bakorenforcer lisusu état de siège po ete situation na ngambo wana yebana kozwa mwa kimia ekozala malamu mingi po mboka pe yebana kokende liboso. Merci Naomi ozana liloba pona est nalingai kaka na compléter oyo bandeko balobi donc tozosenga kaka na gouvernement mpe bakonzi na biso kimia ekota na est kuna en tout cas barenforcer lisusu sécurité makasi na est parce que bavictime ya liboso eza mingi basi bandeko na biso ya basi baleki na biso voire même na bana bazoviole bana mike donc eza malamu mingi te en tout cas barenforcer sécurité toleli mingi vraiment kimia ekota na est. Merci maman Christiane ozana liloba nakobakisa kaka mpona kobeta sete likambo etali sécurité tokosenga na bakonzi ya mboka en tout cas barenforcer sécurité na côté ya est parce que eza lokola soki na ana nzoto bona aza na pota na parti moko nzoto mobimba ekozala na pasi yango tokosenga kaka na bakonzi ya mboka et que barenforcer encore plus sécurité na est mpona bango mpe bayeba na kozala autonome bango mpe bayeba na kozala indépendance bango mpe bayeba na kocontribuer na développement ya mboka na biso. Merci wana bongo ezalaki mingongo ya ba mama na kati ya lolaka la mwasi Fallon maman Deo tolo bana makamba politique ndambo balobi ba mama nde tozabu na kati ya mboka na biso tozaka 52% mais so to komi na lera maponami ba mama o batiaka libaya biso bandeko na bango ba mama toponaka bango te ya solo to lokuta Congolais boumarande ko na Congolais Congolais boumarande ko na Congolais wana eze loko esala maka ba mama omona mama moko azosala eloko ya bien muninga na ya kunzima ekakati entre le femme nanu na yoka te muninga à 100% banzima muninga na bango ke bravo asali bien il y a toujours des critiques ezangati ata na monde politique entre critique wana utaka na mibali teka basi bango moko bango na bango plupart les arabasi il y a des hommes qui apaisent aussi les histoires mibalo balobaka ke te totika ina mpasala il y a des hommes qui disent ça que totika peno moi si peno asala biso totala et à la fin au monde le même homme ba obetele maboko mais moi si akoyima imakaka likamwana eza solo même entre eux na politique omona ata ba mama na biso baza lelo na kibokonzi ata ba mama député ba honorable na biso toza lelo entre bango oyoka kaka il y a des ça ne va pas mais so kaza e pa ya bandeko mibali ba mama balobaka mie kuna za ata na ba wa mibali na za bien ba wana kuna bazala kama on siko eloko nini esala ke boyoka nezaka entre bango te ezaka nini ba mama na ba mama mama soutenir moninga na ye mama ezaka nini o alinga zalaka meilleur o linka ye moninga zalate moninga zalaka na sima ya so ye ba beteleka maboko ye kaka yango nde yaka koboma mboka toloba nini humilité faut ezala entre biso moninga pa linga sala eloko tali pe nani o encourager pe moninga na motema mobimba ke sala tozotala donc mobomi ya mama azaka ka mama ye moko mama Lydia solo mobomi ya mama azaka mama ye moko eza ya solo donc ndenge ozawana étant que directrice commerciale à Canal King Télévision ngana ko sepelate na ko soutenir yote ngai fona yoka quand je dis ngai veut dire maman nakoki ko soutenir yote il faut na ima il faut na loba kaka ba négativité na yo Mama Deo ezaka likambo batu mususu na ebite so benga o méritocratie muso amona ke ye aleki azan intelligence supérieure par rapport aux autres. Or libo lisapi moko esukula kelungité oko sala na yo mais neti biso na cause exemple na rédaction parce que je suis journaliste également. Oui je peux écrire mon papier nakoki po pesa maman Sylvie parce qu'elle est secrétaire de rédaction non soit titre na ngai qui directrice commerciale te non pour na brandir que comme je suis directrice c'est que plume nanga ezaka parfait donc du début jusqu'à la fin il y a même pas un nako bosa na ta écoute ya IT
Il faut na s'humilier. Ah, maman Sylvie, est-ce que vous avez un papier est-ce que peut-être moi place pour arranger ça? Ce qui a Monique est faute quelque part, c'est son travail. Elle va arranger, elle va corriger mon papier. Ndenge na s'humilier qui déjà na ko rendre yango ndenge à corriger. Yango ande et zolaksa que collaboration ezali. Tu peux être présidente, peut-être il y a une organisation même non gouvernementale. Mais aux amba collaboratrice na yoti. Ceux qui va pesio, moi conseille que place auto Monique au sali mabe yo ko tombuka pourquoi. Yango ane zo senga que moi humilité za. Lo quoi humilité on ezalaka vraiment te na basi entre bango. Yango zo régresser bango. Voilà, yango zo régresser bango. Yango zo sala que ako sala pas un pas en avant, mais ça lit 2 pas en arrière parce que koboya peut-être koyoka. Maman de na koyoko sexa ngai tina ko mukolo boye. Je ne savais pas que basi ba potana ka bango na bango. Un jour je suis allée acheter le billet, il fallait que je voyage. Na comme une agence de voyage, comme c'était un peu urgent, nazo tout na kuti quand même l'hôtesse na évité son agence pour avec un hôtesse. Je m'adressais à elle, j'étais la seule femme. Et puis il y avait des hommes juste à côté. Na komi wana qui tournanga. Madame, nous avons besoin de billets pour na telle destination tout ça. Maman de sèchement comme ça, bon, on a moni le quoi exact tout ça. A préféré s'occuper d'un papa qui a pris ngai. Mais maman essaie un peu de voir mon cas. Na ba programme na bino, ce que vous comme mon ata destination nga nazo kolinga ko kende, ce qui place ko kozwama. Non madame, na sina répondre yo. Na ebisio nga moko na okina malili et puis donc on a que azo répondre yo même pas à sa considération. Mais moi si le colaye, elle a préféré que solo la nae bien avec l'homme qui était juste à côté de moi. Maman de na bimi et quand je suis rentrée dans la rédaction, na meki un peu corrélaté ce que j'ai vécu à une amie, mais moi ça bébé c'est une journée nanga et puis c'était le matin. Nini nga bitana na kende na agence de voyage bon il évité que moi si bayoka na raté. C'était ce jour-là que j'ai compris que moi c'est biso to yoka na raté. Même si on a gagné que côte sambongo et maman de elle n'a pas vu mais l'ami m'a conseillé lukana agence mususu comme kuna boyoka na ki bien te comme osa vraiment na processus à voyage luka et puis na ken agence mususu okuti mobile na kuti mobile maman de a recevoir nga na kimia à répondre nga na kimia et puis na trouver billet siko 10 mois to éviter ezala kaka nini conseil kaka soki to na ko pesa moi conseil ezali que ceux qui biso basi to zana besoin to évoluer to koma nesika o to lingaka to koma il faut to échanger entre biso zo pe idée ya moninga même mwana akoki kopesa o pe idée yo mo potali o nengaki na dérouter mais maloba o mwana yebisinga ezongisinga ina nzela donc voilà ce que je peux dire. Yango eloko nini maman Sylvie esalaka ke mwasi a supporter moninga na ye mwasi te et puis bozo luka parité to atteindre 50-50 sikoyo moninga ezate bowela nini ah wali yo ngapi avana kote na répondre na question tuninga na loba boy ngapi tina za kokola tina koli nazaki kozala contact na basité c'est-à-dire sur la kesika ou bien qui na moi entreprise ko luka o mbula boy sur la monika moi c'est la réception na o sa demi tout la nous avons les on sa demi tout pour oyeba déjà que simbate pour moi si il y a concerne na lobi déjà lobi awa basi ezalaka moi passe so kuti moi si ba mukie ezaka poignée de main basi ko kuti pena na poste boye a osala musala à répondre avec facilité à répondre na mesengo c'est plus les hommes so kuti mobali vous en contact bien du solo za malamu mais so kuti kaka moi si et simbate zaka matata et c'est la raison pour laquelle les gens ont moins de difficulté à contact directement la base. Olinga mingi ko collaborer na mibali ke basi. Bon étant que nani secrétaire rédaction siko. Il faut corriger na papier à basi na mibali. Siko ça raneni. Ouais de omoni na bi au fur et à mesure comme kokola, na comme mon peu pour s'approcher na basi ngo à table na.
mais oyebi po me lini quand il mande kwa lobia moi si andi maramoninga te vous comprenez pourquoi vous avez yo na ibo mais vous êtes sikamoko vous pesa na mbote vous suka kawana boko mutanzo loba na linga ma de ote na linga kete na inaye à l'occasion de rien yo na ye sonete yo na ye eloko me oyine kaka oyine po te po ni po soka la tesa la fier soka za mutuka nesa la kaka fier kaka adenda soka ati puta boy ani mona kanye tu vois la femme d'abord en elle c'est un manque qui amour dans la femme elle a la vie en elle mais c'est comme si la femme manque d'abord l'amour de soi ainsi que l'amour de tous. Et c'est pourquoi la Bible nous demande, Bible c'est moi signé soumission. La femme d'abord, quand l'inga moninga n'est la soumission des armes tu vois, il faut d'abord que tu acceptes l'autre. Quand l'inga moninga est pas biso basé ça la raté. Mon bas le roman et après pas ce mot la moninga moi c'est le compliment eh wa kitoko wa ni la bal moi na so mon dit moi c'est le bongo madame qui o ba yebi o ba si ba ko na mama kambo ba ko yebi mais mingi bazaka ka et après ni moninga eza moi et sur la bila bino comme ça maté ma peka c'est ça un peu mal mais ngapi no je suis accent makasi pour la partie politique la partie politique eza moi pas si que ba aligner basi mingi balina basi penza na parti politique au basi baza ko évoluer bataka plus batinda plus mibali le liboso au moins basi ba pose appel la parti politique na ebele au moins un alignement président ya parti au na kanini plus mibali basi na bati apa ba dégoeka ba parti politique vous comprenez ba cause ba bengi ba conférence mais on appelle la femme juste peut-être pour elle pour l'homme la femme est là juste pour décorer à décorer peut-être mais ça à des conférences wana to ba me camper protocole pour respecter moi parité wana que la femme soit aussi là pourquoi to ba mona ki moi ça là qui mais mettre aussi la femme bosso que non moi si pe nambala oyo élection moi si pas qu'il dépé après ça peut candidature ba parti politique tia elle n'y a pas cité c'est ça aussi les problèmes aux acteurs parti politique là biso et voilà de l'ongolité mais quand tu biso basi pe bokondima biso na biso moko pe ezapete c'est ça aussi. Merci maman Sylvie pour la contribution na yo Bernice ozali loba pour na likambo ya politique ezali natina ete tozomona ba candidate ya basi o bazali ko postuler pe et pourtant toyebi ete soki tobi la totalité ya bato tozali na mokili basi bazali na koto moko élevé mais quand même beaucoup monde a été basi au moins sur a postulat qui allait quitter mibali baleki basi na kati na bango bazali na eloko ya kobo ya kondimama bandima na raté entre bango yango pour moi ezali eloko et ko freiner autonomisation de la femme parce que tout soit dit ko belantina yango ezali eloko et ko freiner émancipation ya moi si ezali eloko et ko freiner bokendi liboso ya mwasi mwasi esenge na ye ndenge yozo sala eloko na yo ndenge yozo présenter émission na yo ndenge yozo sala mosana ozolinga basepela na yo na ndenge yozo sala sepela pe na moninga balobi on nous mesurera na mesure tozali ko mesurer basusu mesure nini yozali ko mesurer nango basusu mesure nini ozali ko mesurer basusu kasi na mesure wana nde ba ko mesurer yo pe donc basi to longola na kibongayo yo ngai nde nasalaka bien ngai nde nazali mayele ngai nde nazali boy to buka nano ba kibongai to meka komikitisa mwanda mpona koyeba nkondima pe basusu mpona koyeba na kopesa pe un plus na biso ko ajouter une pierre na biso pe na initiative ya mosusu po na yango nyonso elongo biso banso tokende liboso Pati tika osa biso signe eza journée na biso tozo sukisa tika biso to ba na pour réalisation kuna moyen zate ba komi kitisa kotika bongai to ba kondimama entre biso parce que ce n'est que l'union qui fait la force quand on est divisé en tout cas to ba ko kende liboso te mai na taki nango mwandambu ya kubakisa ya merci maman Christelle. Malgré oyena sima maman est-ce que ko lobela biso makambo etali réchauffement climatique merci ming madame makambo etali réchauffement climatique eza vraiment situation o eza d'actualité na mikolo o tozali et puis na féliciter ming ministre ya genre et famille et enfants pour na vraiment témoana
nde eloko penza mutu ezali nazokende mingi na domaine nanga tant que na mwasi na kati ya media ba maman mingi o baza na milieu urbain bango nde bazozala quand même informé mais basi o baza na ba milieu ya bamboka na bakati kuna bazozwa vraiment information te donc solo be maman mambo etali réchauffement climatique donc pour naie vraiment à mon on était là mo boy ayebi sens nango te pourtant malgré que en a vu la Kinshasa batu à travers ba déchets ndenge to bois kaka esengi to ebandeni to ki ko bois ka o saleli bouteille en plastique eloko nino ko ki ko sala nango ba déchets par exemple ya ba biloko sali ba vivre o ko ki ko bois ngo esika nini lo lenge nini ko gérer d'abord ba déchets parce que ils ont contribué pe na réchauffement climatique na kati ya mboka mais ba baza na mboka bango de plus bazo palper réalité parce que ba sala kabilanga baza vraiment en contact na lo bazamba quoi baza en contact na zamba na environnement na biso mais nde bakataka banzete mingi osala ba nini ba makala au monite que bazo boma pe quelque part oui bazo boma kokata pas seulement ka pona osala makala mais pona kolona pe ba biloko ole tolia to ba masango e uta bamboka basala andeni si bakata azamba bakati batumbi après baloni siko système wana na ba spécialiste en environnement ba ibisi biso ki ezali ko bebisa environnement na biso yango esengi na kosenga vraiment na gouvernement basa la ba campagne basa ba descendre sur terrain na ba village au fin fond dans le Congo profond ba informer pe ba maman o baza na kati po bango pe bazala au courant ya makambo ezolekana na kati ya village ezala makasi tina ba province na ba secteur ba commune ba territoire ya Congo oui ya mutu ya ngwa maman Fallon lilobani nozana ngopona ba maman nyonso bazolanda biso. Merci mingi mama Deo kami ngolobeli ba makambo malango umela rati etika raba ezane mitema mabe ya mibali obaza aw etika raba ninga na bosa ba mama ya mboka na biso to réveiller conscience moko na moko azala autonome place azali moko na moko va se sentir capable ya kosala quelque chose moi de la femme mois de mars esili lelo même année oyo esilité to continuer na système oyo to bandi nango to kubandaki nango mars to kende nango ti na fin de l'année et ko sala biso bien makasi et ko aider pe baleki na biso bana oyo tozobota batambola na nzela ya bien et ko sunga pe lisusu ba papa soki yo maman zo sala eloko oko épauler pe papa na ndako charge nyonso ko tenga makaka epa na ete en tout cas tozwa conscience ya ba misala humilité le kaibele tolongo la critique na ba via baninga to mitala oyo lingi basala ote ko sala pe muninga te ko tango zo sala pe bolamu yeba ko avancer ata ba sala ma beso ko sali bolamu yeba ke ko avancer. Maman Lydie Covid ni nezo ebisala maman ndenge ni ba komi batela par rapport à maladie wa. En tout cas, maman Deo, par rapport à Covid, bazolo bake, malade yango ese sila nango, malade ezalité tout ça. Et là on a eu ça ba maman à lobby na koyi koloba que ezali maladie de main sale. En tout cas, soko moni que lingo simba te loka kolia, sukola maboko na yo maman. Olingo lamba ta soki pondu to fumbwa to nini, sukola maboko na yo. Ba geste barrière wana il faut toujours to respecter yango. Ba cache ne abato ekiti nango talo misuku te komote kama soki misatu 500 francs. Là c'est misuku na yo ki même 100 francs. Ce qui pour moi dit que ça dépense wana te, moi ma cache ne na oya ya tissu pe. Oche yango na zolo ekangi zolo ekangi munoko pona e protéger yo. En tout cas Covid ezali ba maman il faut to yeba komi batela. Sukola maboko na yo, environnement na yo ezala propre. Kashne na yo ba geste barrière to yeba toujours ko respecter yango. Merci. Merveille lobini pour la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup, Maman Deo. Nabandi était comme vraiment na souka. Vraiment, mais maman, vraiment bazolanda biso. Nabandi était totikeli bango penza soif makasi. Na ba idée auto partager awa na plateau. En tout cas, on a ko marteler lisusu et pas ba maman. Vraiment ba veiller sur les enfants. Covid et Zali Namboka, il faut toujours garder nos maisons propres.
bana na biso bazo kenekela si église et kodim, il faut toujours quoi apprendre bana ko sokola maboko avant ba simba munoko uzolo malade ezali ezoko épargner mututé na mboko nde to mona ranyo sera normal mais lorsque bazo prévenir tozo bafouer ce n'est pas bien. Et une deuxième fois na koki kolobe que le jeune fille bozala bino bozala toujours dynamique bozala toujours responsable na ba acte au bozo posé boye ba ke lelo toza belenge mais lobby to komaka ba mpaka qu'est-ce que maman de vraiment nini to apporter les banana biso. Merci Bernice. Donc merci beaucoup Nali Lobao Yasuka na boito ebi ko clôturer mois de la femme. Na basi to ko senga ete moi de la femme ezate kolata ikaka liputa olanda ki moi ba conférence kaka pendant mois en mars dans Mario et Sili yo bosani ba lobi ezaki moi natina ya droit de la femme qui dit droit et lobby liberté dans la liberté nous voyons la liberté d'expression la liberté de penser la liberté d'opinion nakati ya ba droit tomoni droit ya sûreté droit à sûreté lobby te mutu sengeli azana ba condition oyo sécurité na ezali déranger te na bongo na kanisi mingi ba violation faite à la femme na kanisi ba oezali harcèlement fait à la femme soki na maignon soto lobby et que moi si afandi atali a remarqué que makambo tobi sur ses droits ezali bongo respecté te ay ba ko continuer lutte oyo et ba ko suka kana mois ya mars te mais ba ko continuer kino ba solution merci maman Sylvie lilobano asuka ezanini je basu ezali na pesi matondi na animatrice émission oyo de la kaya moi c'est une opportunité to ba na kolobela na o etali mois ya mars moi si o ba moi ba pesi na moi si et nga o conscientiser kaka oyo ezali edenge moi si plus ce qui concerne l'éducation to moi lelo bana na biso ba ni pesi mingi na o ezali na ko ba comment je peux dire prostitution na consommation il y a ba substance na ba substance moni ba chicha ba cigarette ba zododo oui nyonso wana ezali ko contribuer na o ezali ba conséquences mo néfastes na santé ya bana na biso et c'est là aussi détruire l'éducation des enfants. Merci bandeko batali bolandi ba mama kana ki télévision to betela bango maboko na kanisi mutu na mutu azumwa 1+ na clôture ya mois de la femme lelo na kanaki télévision télé vérité tozalaki na mingi ya koloba mais comme na télévision ngonga ezaka ngonga moi to sala autrement ezate mibali kuna mitema likunya bazolinga teke to sala musala na biso to kende musika bazo kata biso kana nzela mais ba mama na kanisi bo sepeli to suki awate to laksi bino makamba environnement to lobi bino makamba politique to lobi makamba covid to lobi makamba passe o ba mama bazozala toujours violer kuna na ese to lobi makamba ebele o etali ba mama na kati ya mboka na biso. Merci mingi ndenge bolanda Canal King télévision lelo nde tokutai na bino vendredi prochain.